tellement malin que nous avons beaucoup balaye. Nous avons la deuxième journée. Quand il agit, il y a des femmes persuasives. Amen. Il y a des femmes. Amen. Quand vos Bibles étaient, dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Il n'a pas d'exception de femmes. Amen. Aujourd'hui, nous avons le deuxième jour. Amen. Moi si ndelo sambo. Amen. Moi si azali moi soit tikakambe tunaye. Moi si azali moi soit lukakanzambe. Amen. Lelo tolibito yoka une femme baptisée. Amen. Tolibito yoka une femme combattante. Amen. Une femme qui a vu la main de Dieu. Tolibito yoka yelo la poko alelo. Wale bisayo. Omiyeba lolengeli nozali. Maman Berthe Lissassi. Amen. C'est une femme de prière. Amen. Alikaka mabonde mingi. Yamona boko aleloto ya mayeto bete la nzambe maboko taba baliko kusa na tobeke nzambe maboko. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que ma femme baptisée est-ce que ma femme persuasive bazao? Est-ce que Bacho Bacho qui s'amana mouya bazao? Bacho meni kobete que l'obisite que vous êtes bazao. Kobete ni sambe maboko.
cher et sa facilité. Tout ce qu'on a dans l'église est belé, c'est la cher et pas moi. Mais maintenant, on n'a pas pour la papa la biso, Dieu donné qu'à tout. Pour la montée, ma monnaie, les oiseaux, pour la biso, ma maman. Est-ce que ma maman te occupe au bête, ma maman, ma casse? Pour la papa, ouais, ça monter, ma monnaie, les oiseaux, ma biso. Ouais, ça lui fait la biso, tant qu'on y a. Assez à beaucoup, ça n'a pas présence, ça n'a pas. Soit célébré, mon Dieu, mon roi. Amen, amen. Amen, amen. Afamboli lisusu nzambe mpona lobi alobelaki biso lisusu na monoko ya mwasi oyo atombisama na nguya mama patience abengaki mama adas nzambe wana asala biso lisusu bolamu na pokwa na lelo samedi dernier tozolobela femme persuasive amen tozolobela femme persuasive mama patience alobaki lobi lolenge mwasi wana azali na kozonga ngo moke nsima mpona koexplike femme persuasive aza nani femme persuasive aza femme oyo aza na force aza na pouvoir ya koconvaincre amen amen ye wana tobengi ye femme persuasive e mwasi oyo tolingi toyekola na pokwa na lelo tobengi ye femme samaritaine amen amen sans plus tarder tokofongola babible na biso na Jean 4 oyo azwi akoki kotangela biso po tozala mwangaki car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité,
Amen. Jésus fallait qu'il azonga na Galilée, mais fallait qu'il aille dans la Samarie. Amen. Alors Jésus t'a envoyé avant dit na puis femme Samarie aille pour la épuiser. Amen, amen. Jésus a épicé à l'objet. Moi si au qui peut ça va mal. Moi si on a épicé en réalité, ils ont une relation entre biso ba femme samaritaine na bino ba juif. Amen. En réalité na cas de l'histoire oyo. Moi si on a ba bengi femme samaritaine, azala ki moi si oyo tozolo bela la poko alelo, la femme persuasive. Mais moi si on a azala ki moi si oyo abana ki ko mener vie à masumu. Amen. Mais vie oyo abana ki ko mener, pour avoir ma femme véritable femme persuasive, fallait qu'il aille à Aboutana Nzambe. Amen. Ndenge moko yo na na poko na lelo. Toza kati na biso bazobenga biso ba femme persuasive. Mais pour tout talisa ki femme persuasive na biso, esengeli ko eza kati na biso epima. Po epima kati na biso esengeli na biso tokutana na Yesu. Amen. Moi soir ba bengi femme samaritaine, azoki tangu mulai ya kosolola na Yesu. Amen, amen. Et puis les autres talisa biso lobi, koleka ya Jésus na Galilée ti aya na Samarie ezalaki pambate. Amen. Na likile biso na poko na lelo, kotika ndaku noko ya kati nesika oyo eza pambate. Kotika occupation na nyonso ko na kati nesika oyo na poko na lelo eza pambate. Mwasi wana akobaki na Jésus. Amen. Jésus ayebisi alobi, soko yebaki moto azosengo mai. Olingaki yo ndo senga. Parce que mai oyo ngana kopesa yo eza mai na bomoi. Mwasi wana lobi alobi, pesanga mai na bomoi. Jésus ayebisi alobi, bengelanga mibali oyo oza na bango. Alobi naza na mobali te. Yesu ayebisi alobi, ozalaki na 5 mibali. 5 mibali, ozalaki na 5 mibali. 5 mibali wana nyonso bazalaki ya yo te. Oyo koza na ye lelo aza mobali na yo te. Amen. Wana koloba ete mwasi wana bandeko mene fi moko ya malamu te. Mais posa ya Yesu ezalaki nini? Volonté na ye ezalaki aramene ayeba Nzambe. Volonté ya Yesu ezalaki abimisa oyo eza kati na ye. Amen. Parce que Yesu akomprenaki ke mwasi wana azali mwasi oyo aza na bakalite oyo babengi la femme persuasive. Amen. Mais ye moko mwasi wana ayebaki te aza nango. Tanke bandeko mene fi moko ya malamu te. Vérité na ye ezalaki abandeki kosalela Nzambe na bandenge moko ya mabe. Amen. Azalaki na ye leloko babengi komi persuasion kati na ye. Parce que komona mutu oyo atamboli na mibali 5 eza facilité. Kozwa mibali 5 seke mibali nyonso bande kokutana na bango soki alobi ka eloko kefo mobali wana salele. Amen. Persuasion eza eloko oyo ezalaka kati na biso, eloko oyo ekonvekaka. Amen, amen. Eloko oyo koki koya na mwepa mutu soko oyebisi mutu soko eza kati na yo mutu wana kolute na yo te. Amen. Ndenge moko yo mpe na poko na lelo oza na eloko oyo babengi yango persuasion. Peut-être oyebaka ndenge akosalela yango te, mais mwasi wana akusanaki pembe na Nzambe. Amen. Yesu ayebisi alobi, kende kobenga mibali na yo baya awa. Mwana mwasi wana atikaki Krishna na ye. Elera akei balobi akendaki nde kopanza sango malamu. Amen. Kokutana na mwana mwasi wana entre Samarie entre femme samaritaine na Jésus ezalaki pamba te. Nakoloba ke Jésus Christ azalaki Saint-Esprit. Amen. Femme samaritaine eza yo nanga na lingile yakisa yo tanke Saint-Esprit akosina mukati na biso te oyo eza kati na biso ekobima te. Voilà pourquoi la Bible dit, il est bien que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous envoyerai le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans la vérité et dans la justice. Amen. Bien aimé, le consolateur c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, l'esprit de persuasion. Amen. Il y a beaucoup qui convaincre mitema ya mutu. Il y a beaucoup qui comme mayo isika o beaucoup qui komate. Mwana mwasi wana babengi femme persuasive. Mais ayeba ki weza kati na ete. Ayeba ki weza kati na ete. En réalité passage quand Jésus le kadi, il a aussi retrouvé la Samarie ezalaki pambate. Ezalaki pambate. Ezalaki rencontre moko parce que ezalaki na musala o falaki asala kati na mwana mwasi wana. Bien-aimé na lingine ya bisayo, ozane loko o Nzambe atia kati na yo. Esengeli obimisa yango kati na yo. Okobimisa yango na ndenge nini? Okobimisa yango kati na losambo. Okobimisa yango kati na koluka Nzambe. Mwaso abengi femme
persuasif aza mwasi azalaka na force azali mwasi aza na force oyo mibali baza nango te amen femme persuasif azali mwasi oyo babengi ye femme convaincante amen même si mobali azwi badécision mosusu mais soki ye ayaka lokola femme persuasif amen soki asepose kati na décision wana ezala décision mobali soki ya mabe mwasi wana aza na molimo mosantu kati na ye oyo tobengi ye persuasion mwasi wana akokota mwasi wana kosimba motema mobali mpe mobali akochange décision amen amen na lingine biso na poko na lelo mwasi oyo babengi ye femme persuasif aza mwasi oyo aza na force amen ndenge yo moko nanga na poko na lelo toza awa nzambe apesi biso makasi ya kosala amen amen komimonaka pamba te mama komimonaka pamba te mwana mwasi wana azalaki makasi ya nzoto parceke soki totali na histoire oyo bazoyisa biso akutanaki na jésus na 6e heure amen amen alors 6e heure ezalaka na basens mibale ekoki kozala de 6h à 12h de 12h à 18h de heure wana ezalaka heure moko facile te omona motu atiki ndako na ye akende koepuise seki azalaki na force moko kati na ye ye moko ayebaki force wana te mais falaki akutana na jésus mpo jésus adécouvrir oyo eza kati na ye amen amen mwasi oyo babengi ye femme persuasif mwana mwasi wana yaki koepuise na 6e heure bien aimé 6e heure ezalaka facile te omona ngo esetelemi mais mwasi oyo babengi ye femme persuasif oyo aza na persuasion kati na ye atelemaka ntango ezali azokende koluka konourrir ndako na ye amen mwana mwasi wana atelemaki na 6e heure na lingine ebisa ntango nyonso yo okusanaka na présence ya nzambe baka koluka nzambe akotondisa na bakapasité oyo eza kati na yo te oyo oyebaki te me nzambe akobimisa ngo kati na yo femme persuasif femme samaritaine akobaki na yesu e yesu atikaki ye te balobi ntango badisiple baye bazotuna balobi me ndenge nini bango bazosolola en réalité biso bafemme juif toyokanaka te en réalité biso bajuif toyokanaka te na bafemme samaritaine amen mais yesu alobi ma volonté est que je fais la volonté de mon père amen yesu asala réception ya motu te ozala païen ozala chrétien soki yesu azala mposa kokutana na yo akozala na mposa atala identité na yo te mais mposa na ye kozala akutana na yo po ete abimisa oyo eza kati na yo atala oyo ezali volonté ya papa na ye amen amen la femme persuasive mwasi atondisa mwana force mwasi wana atondisa mwana nguya mwasi wana atondisa mwana pouvoir balobi mwana mwasi wana litaki na yesu ayebisi ekende kobengelanga mibali na yo akompreneke alobi eske yo oza mesia parceke mesia fwaya yesu ayebisi alobi olobi yango directement mwana mwasi wana akanisi alobi ifonga nakangama na motu oyo amen en réalité mai oyo mwana mwasi akende kopuise ezalaki mai oyo eza mai normal mais yesu amonaki soki epuise mai wana ekopesa ye vie éternel te yango jésus ayebisaki alobi soki oyebi mai oyo ozoluka komela ezali mai oyo ya libela na libela yango nde babengi yango la vie éternelle amen amen esengi na biso tolukaka vie éternelle biloko ya mokili oyo ekotikala mais mwasi oyo babengi ye femme persuasif mwana mwasi oyo aza na persuasion kati na ye aza na force moko kati na ye meme ya koevangelize amen mwana mwasi wana akendaki balobi atikaki krishe na ye krishe eza vi na ye ya likolo na likolo abandaki kozala nango a chaque fois soki aye na liziba koepuise azalaki na krishe na ye krishe wana ebandaki kosunga ye amema mai krishe wana ebandaki kosunga ye amema mai kino na libota na ye ndenge meko yo nanga toza awa eza na eloko moko boye ozokoka kotika te amen mais jésus christ eza ye kati na bomoi na yo wete alobi ete je ne vous laisserai pas des orphelins je vous envoyerai mon esprit saint la bible dit quand le consolateur sera venu il vous conduira dans la vérité et dans la justice pour que le Saint-Esprit t'amène dans la vérité il faut que moi si on a tourné ça la persuasion amen car le Saint-Esprit c'est la persuasion amen molimo mosantu ye wana nde aza na makasi ya koconvaincre molimo mosantu ye nde aza na vérité ya kondimisa yo molimo mosantu ye nde aza na kapasité ya kolakisa yo oyo eza kati na yo ifalaki jésus aleka na Samarie po ete vi ya mwana mwasi wana ezala sauve rencontre wana ezalaki rencontre ya pamba te
Samarie ezalaki mpona mwana mwasi andimaki kondima riske. Amen. Ndenge moko yo nanga na poko na lelo tondimi riske ya kotika nyonso ya koyamba Yesu mpona bipe kota na ndako na yo. Ndenge moko yo nanga na poko na lelo tondimi totika nyonso mpo topusana na présence ya Nzambe. Nzambe wana abimonisama na poko na lelo abimisa oyo eza kati na biso. Bamama tozalaka na baforce, tozalaka na baforce toyebaka te, komimonaka pamba te, komimonaka pamba te. Na lingine biso kati na yo oza eloko moko Nzambe atia kati na yo. Kati na oza eloko moko oyo babengango persuasion oyo ekoki koconvaincre ame moko ezalaki deja ekokufa. Amen. Komimonaka pamba te, mwasi akangaka maboko te, mwasi babenge femme persuasif aza mwasi azalaka na force, aza mwasi ayebaka kocreye, aza mwasi ayebaka koluka, aza mwasi oyo ate aza nango moke amonaka ngo pamba te. Mpo soki totali bible totalisa biso na un roi histoire ya vrai pasteur. Amen. Mwana mwasi wana azalaki na eloko te, me ntango akutani na Eli mosakoli, Eli ayebisi alobi naza na posa ya kolia. Amen. Mwana mwasi wana yebisi naza na eloko te, nde nayebona ye kaka koluka oyo ezali bakoni na ngai, nalamba mwa farine wa moke, nasala bagato na mwana na ngai tolia soki tosilisi tokufi. Amen. Mosakoli ayebisi alobi zonga na ndako na yo oyo oza nango ya moke wana lambelanga ngo. Amen. Mwana mwasi wana minimiza to eloko eza kati na ye. Ndenge moko yo moko kominimize oyo eza kati na yo ozomona oyo naza nango eske nakoki kobanda, oyo naza nango eske ekoki koevolue. Tika ye biso moto babenge femme persuasif atutaka pamba te. Mwasi babenge femme persuasif aza na eloko eza kati na ye oyo ekoki koconvaincre, eloko eza kati na ye ekoki komultiplie, eloko eza kati na ye ekoki kosala oyo mobali bakoki kosala te. Femme persuasif. Mwana mwasi wana akendaki epi tezoloba ntango ayaki apesi Eli. Ntango le prophète Eli alie ayebisi alobi kende kobanda lelo mokolo moko te na ndako na yo wili ekozanga, mokolo moko te na ndako na yo famille ekozanga. Alobi multiplication esalamaki na vie ya mwana mwasi wana. Mikolo na mikolo ebandaki kaka kobakisama, mikolo na mikolo ebandaki kaka kobakisama. Mpona nini? Po ete mwana mwasi wana andimaki riske. Amen. Mwana mwasi babengi ye femme persuasif aza mwana mwasi andimaka riske mpona libota na ye, riske ya buzoba te. Ndenge femme samaritain andimaki riske mpona libota na ye, andimaki riske ya kokutana na Jésus, ya kosolola na Nzambe mpona libota mpona famille na ye. Amen. Mwana mwasi wana balobi andimaki riske wana e akobi na Nzambe. Alobi na Nzambe alobi e bapapa na biso bayebisa biso balobi awa mpona koadore il faut koadore na montagne. Amen. Jésus ayebisi alobi femme, l'heure vient où ça sera ni sur cette montagne ni sur Jérusalem, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer le Père en esprit et en vérité. Voilà quoi, adorer Père en vérité. Et c'est là où moi si on a tourné ça la persuasion quand na yo. Mutu aza convaincu te avec quoi adorer te. Amen. Mutu a moi ni quand moi te avec quoi adorer te. Il faut que tu m'as adorer parce que au moins il l'eau comme on quand na yo on zamba salé yo. Komi mona pamba te. Oh sana mona makoko na yo. Ya mwana ne zamba zo mona wele kebele. Oh sana mokaka ya muke wana zo minimiser. Ya mwana nzamba zo mona yango. Ya mwana ne on zamba te kati na yo. Lokolo zali femme persuasif. Anda kosenga na Nzambe. Lokana Nzambe kolo ya muke o pesinga. Kolo la lingo multiplier yango. Bien aimé soki Nzamba pesi o makasi. Ye moko ayebile pourquoi. Tango pesa ka vision apesa ka provision. Tango pesa ki vision ko solo na mona mwasi wana. Ayeba ke provision ya mona mwasi wana ezali. Ko souci na ezali asa la volonté ya Père. Souci na ezali ke Samarie ba eba Nzambe. Amen. Femme persuasif. Aza mwasi wa tondisama. Azali mwana mwasi moko ya pamba te. Azali femme légèreté te. Azali mwana mwasi osoka telemi na mibali. Ata place mibali ba vandi 20. Soki aza wana, soki ase pose kati na ye. O eza kati na ye bini. Mwana mwasi
raison. Femme persuasive. Bible zotalisa biso tangu Jésus, tangu Moïse akende kokutana na Nzambe mpona Israeli. Moïse azalaki lelo komsuna maboko na ye. Azalaki kaka na kani oyo asimbaki. Moïse alobi koma na kokende ndenge nini mpona kopusa na liboso ya Farao. Nzambe atuni alobi oza na nini na maboko na yo. Yango na keloko asimbaki eza pamba. Ndenge moko yo oza kasi na esika oyo. Nzambe atondisa yo na makasi. Memonaka ntango nyonso oyo eza kati na eza pamba. Ntango nyonso eza konfie oyo eza kati na moninga. Na lingine exaltant sous force Nzambe apesa yo apesa epa na ye te. Ntango tu makasi oyo Nzambe apesa yo ya kotravaye apesa epa ya moninga oza na ye te. Mimonaka oza monene liboso ya Nzambe. Moïse alobaki nazaka na kani. Moïse akokaki konéglige kano azalaki nango. Mais ntango Nzambe ayebisi alobi waka yango na se. En réalité Nzambe atalisa Moïse que le miracle est possible. Amen. Ndenge moko mpe Nzambe atalisa na poko na lelo. Le miracle est possible. Oyo limonaka pamba epa Nzambe le miracle est possible. Moïse akokaki yango na se. Ntango akokaki yango na se ekomaki nyoka. Amen. Moïse ntango asimbi nyoka wana na mokila ezalaki si na pouvoir Nzambe apesaki ye. Yango tozoloba na femme persuasive aza mwasi oyo aza na pouvoir
aya ndenge moko na pokwa na lelo yesu aza kati na esika oyo oza mutu ozolekisa badifficulté oza mutu ozomona vi na yo komplike nozoyeba oyo eza kati na yo te me lokola jésus christ aza kati na esika oyo na pokwa na lelo tika nayebisa yo ntango tokobanda kobondela nzambe akobimisa force oyo eza kati na yo ntango okobima kati na esika oyo okosala oyo basi ebele basala te yeba kose découvrir miyeba oyo ozali mwana mwasi babenge femme persuasif aza na force oyo ezalaka force ya bitumba te parce que ntango oyo tozala ngo eza ta ya bitumba te eza ta oyo tozoluka nzambe eza ta oyo tozoluka nzambe asalela biso bolamu eza ta oyo tozoluka toganye la vie éternelle bimisa oyo eza kati na yo bimisa oyo nzambe atia kati na yo femme samaritaine nani akokaki kondima ete likolo ya mwana mwasi wana samari ekokaki kozwa lobiko mwana mwasi wana pusanaki ayebisi yesu alobi en réalité entre biso na bino dialogue ezalaka te nde tolobaka yapa mati donc biso na bino dialogue eza te me yesu atalaki alobi olobi yango me loko moko na yingi nayebisa yo mai oyo ozoluka okomela ngo lobiso oyo kakosa nango me mai oyo nga nakopesa yo yango babengi yango la vie éternelle bongo ya libela na libela bongo oyo esilaka te femme persuasif aza mwasi oyo balobi ntango nyonso bayebi kazalaka na raison na ye aninganaka pambapamba te aza mwana mwasi oyo ata bato bazolobebele ye soki ayebi aza na raison na ye aninganaka pambapamba te mwana mwasi wana ata bavandi 20 soki atelemi alobi lokola aza na force eza kati na babengi yango persuasion azokaka toujours raison amen 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 femme samaritaine mwana mwasi akokaki komérite royaume te me likolo eloko ezalaki kati na ye ntango apusanaki na présence ya nzambe nzambe alobi mwana mwasi esengeli azwa lobiko amen mwana mwasi wana lite mwana mwasi wana buti mwana mwasi wana akokaki mpe koloba lobi lokola biso na bino toyokanaka te makambo oyebisi ngai nakoyoka ngo te nakozonga na kontinue vi na nga me balobi ntango yesu alobelaki ye mwana mwasi wana tikaki nyonso ndenge moko mpe yo na poko na lelo nalingi nayebisa yo esengeli otika vi oyo ya mabe oyo eza kati na yo okutana na yesu asalelo bolamu esengeli mama otika bafitilité esengeli mama otika oyo ezali kotosa nzambe te po ete nzambe abimisa oyo eza kati na yo femme samaritaine atikaki mpo na lobiko ya mboka na ye yo mpe esengeli otika mama yo mpe esengeli otika esengeli ozala mwasi ya makasi na losambo mwasi oyo abondelaka mwasi oyo babenge femme persuasif oyo aza na persuasion kati na ye azali mwasi oyo babenge femme de prière mwasi oyo abondelaka mpo na foyer na ye mwasi oyo amonaka mpo na venir alobi mwasi oyo ayebi kocreye mwasi oyo ayebi koluka ndenge moko mpe yo na pokwa na lelo esengeli obimisa oyo eza kati na yo oyeba kokreela oyeba koluka oyeba kobongisa mpo na foyer na yo obimisa oyo nzambe atia kati na yo kolonaka pongi pambapamba te femme samaritaine azalaki mwasi oyo abiangamaki te me mwasi wana ndimaki riske ya koluka na baere oyo biso basi tozalaka deja ya kolemba 6e ere ezalaka ere moko motu nyonso asaleli 6e ere ezalaka ere moko moyo ebimi makasi 6e ere ezalaka ere moko bamisusu babi a journée sesili nango 6e ere ezalaka ere moko motu mosusu azoloba ere oyo ekomi na nzongo le soir nani eloko na kozwa te 6e ere ezalaka ere moko motu mosusu akoki koloba 12 ere oyo eza makasi me mwasi wana lembaki te meneme tolembaka te mama kolembaka te mpo na libota na yo esengeli obimisa force eza kati na yo mpo na koluka nzambe ata po yeye ata omoni mpela ere puskanite elinga kende koluka nzambe rencontre nyonso ezalaka pambapamba te rencontre ya mwana mwasi wana nzambe ezalaki pamba te ezalaki bénéfice mpo na mwana mwasi wana me ye moko ayebaki yango te ndenge moko mpe yo na poko na lelo peut-être ozomindimilendo ye na esika oyo me nalingi nayebisa yo rencontre oyo enonga na poko na lelo kati na esika oyo eza rencontre moko ya pambapamba te nzambe alingi abimisa eloko moko eza kati na yo ose découvrir oyeba tozali femme forte ozali femme persuasif ozali mwana mwasi oyo atonisama na persuasion mwana mwasi oyo nzambe azozela
ya babo santa rababo ikarabasheke ya babo santa rababo santa erabasheke ya babo santa rababo kolona yepa inayo kolona kusani pembeni na yo zambi Yesu na kusani pembeni na yo kono salela ngana poko na lelo Yesu kaina makontra o ya ngana ona poko na lelo kono makontra wetali ya pamba de Yesu na mieba kate kono ta force moko katinanga o babeki ya ngo persuasion Yesu na ina se découvrir onde la mama lo bana zambe ya bana zamba ni mitawa zamba tayo o mona kapamba esa pamba de lo bana zambe na poko na lelo o se découvrir na poko na lelo esa para basheke kolo sangara babo esa basheke ya baba sangara baba esa basheke ya baba esa basanga ya baba amina bien
mwasi kozala fier koza mwasi kobetaka tolo koza mwasi nayebi te kala mwasi nazala fier mpo naza mwasi nabetaka tolo mpo naza mwasi amen amen topamboli nzambe po ete abandaki na biso lelo toza kokontinue lelo tosi tokomi deja na deuxième journée na biso mais topambwaki mpe na poko ya lelo na présence na yo kati na esika oyo amen amen yango tozali koyamba bapaya na biso na poko ya lelo amen tobeteli nzambe maboko mpona présence ya bapaya na kati na biso ndako eyambaka bapaya epambwamaka amen toyambi mama Micheline ya église résurrection soki azali to atelemi tobeteli nzambe maboko betela nzambe maboko amen merci beaucoup mama Micheline okopesa mbote na biso na bamama nyonso ya résurrection amen beteli nzambe maboko toyambi mama Renane ya église Amédée tobeteli nzambe maboko betela nzambe maboko mama Renane toyambi yo na kombo na Yesu ntango okozonga okopesa babote na biso na église Amédée amen toyambi mama Annette ya église Pipa amen 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 tobeteli nzambe maboko mama Annette okozonga opeseli biso papa grâce mpela mbote mingi amen nzambe yo toyambi mama Safi ya ACD Kasang amen tobeteli nzambe maboko betela nzambe maboko mama Safi ya okozonga bambote na biso na pasteur na mama nyonso baselelisaka kuna tobeteli nzambe maboko